Mbote bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant mpona kolendisa peuple de Dieu na makambo nyonso oyo tosalaka na mokili ya Tata Nzambe. Nalobaka na bino botu moi abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo po bozangaka te oyo ya kitoko balisi toile oyo ngai munganga spirituel na komemela bino na mokuse pe na molai pe na ba explication spiritualité mpona koyeba nini okoki kosala na mokili ya Tata Nzambe. Lelo toyambi lisolo moko ya ndeko mwasi moko abengi biso na mboka mosika tobi mboka mosika na mboka Nigeria. Ediba TV mwana Congo na kati ya biso tobengi tosolola yango na bokebi pe na bwanya bino bolandaka ngai très attentivement na kati ya masolo oyo eyaka kolendisa peuple de Dieu mingi bakomi kobenga nga na mboka mosika mpona kopesa kotatola oyo nalobaka na bino chaque fois masolo na bango baproblème na bango komema yango na kati ya chaîne oyo. Ezali mama moko ya congolaise avandi na mboka Nigeria asali bambula ebele kuna akwei likambo ekwei epai ya mwana na ye epai ya mwana na ya mwasi oyo abalaki libala ezalaki nanu na mimekano ti aye comprendre ke mobali azalaki moto ya misala malamu te. Bino bato bolandaka biso na kati ya Ediba TV mwana Congo na kati ya mission tobeleli tosolola yango na bwanya pe na bokebi nalobaka na bino butu moi abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo kohésite te po omema mpe bamasolo na yo po munganga spirituel amanyola yango ekoki koedifie moko na kati ya bana Nzambe pe moko na kati ya ignorance na maloba ya nkolo akoki kozonga pe moto koyeba lolenge nini akoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe eno kolanda bilula te kolanda te ke ye azwa ye azalaka boye oye kozwa swati ya yo moko vi na yo po osala chemin na yo ensemble. Ezalaki petit bref mpona kolakisa bino epai wapi tokokota na source pe na kati ya masolo na biso toyeli na mokolo lelo kosolola na bino kolakisa na yebisaka bino chaque fois ndenge baninga bayaka ezali lokola moto aye tubela donc yo pe mibongamisela un jour oluka munganga spirituel po te okoka kotika mpe batubela na yo na makambo na yo oyo esengeli osala na mokili ya Tata Nzambe. Ekosala mingi pasi ekosala mingi pe esengo ekosala mingi pe bwanya na oyo tolobaka sagesse ekosala mingi bwanya oyo balingaka batambola na baerreur boye quelconque okomona ekolendisa bango soit bazwa autorité ya vie moko na kati na bango. Ndeko mwasi oyo abengi biso na mboka Nigeria azali mama ya mwana moko na kombo ya Aisha. Mwana wana kombo na Aisha ye akutanaki na mobali na nzela. Tolobaka makambo mabala tokutanaka ainsi partout mingi. Okokutana pe na balabala, okokutana pe na nzela, okokutana pe na kati etonga ou na ba Facebook, ba internet par-ci par-là, ne place bolingo esalamaka parce que na soana mama moko na tango akala ayebisanga ke ye balingaka ye wana ba papa bazala kovanda na Kinshasa bango bazalaki na ba province ye balingaka ye baboti na ye batindaka ba photo awa na etonga ya Kisasa po te ba photo wana balakisa ba mibali wana bazali ko ba missionnaire mais bazali kokutana ba province songolo pakala nde elekaka pe nsi papa na mama na pe asalaka ya ye foyer toza na ye awa na Afrique du Sud un jour na kolekisa mama na pe na bemission awa tozali kobilengele mpona kobanda koinvite moko songolo pakala mpona kosoka bango na kati ya chaîne oyo Ediba TV mpona bosololi na bino ya mokuse pe ya molai. Aisha akutana na mobali moko na nzela oyo tolobaka na bino ke tokokutana mobali par-ci par-là okokutana pe na ndeko mwasi na epai nyonso ozali kosala vi na yo je m'excuse bandeko epai wapi okoki kosala vi na yo partout kokutana na molongani oyo Nzambe atindi mofiniku na yo. Awa titre ya émission oyo ya l'histoire ya lelo tobengi yango
komeka ngai te. Ezongisi biso boye soit komeka molongani na yo te. Ndeko mwasi akutanaki na mobali moko na nzela, mobali wana azalaka amoureux dessus. Donc ye basi ba décevra ye ebele. Alors azwaki Aïcha lokola test. Ayeba réellement Aïcha lingi ye to alingi ye te. Mais akei komeka Aïcha lokola ba meka mungu na kati ya biloko ya kolia, esali ke Aïcha pe aye komikoisama, Aïcha aboyi. Quel que soit mbongo na ye, azalaki pe ndeko na biso ya congolais, mais abotami na mama na mboka Nigeria. Donc nzokande pe na Nigeria ba congolais oyo bakenda pe na tango ya kala, babota bana mibali bakola bengambe oyo basalaka pe ba business kuna, batambulaka ba mikili ebele ya poto, bavandi na kati ya Nigeria. Akutani pe na mulongani moko ya congolaise oyo baboti pe bavandi na kati ya Nigeria, nde alobi ye molongani na ye. Mais mese wana amekaki Aïcha lokola biloko ya kolia. Yo mutu omesana kokontrole mwasi na yo, omesana oyo tolobaka ozo believe ye te, oza kondima ye te. A quoi sœur? Yo mutu ondimaka ye te, movandi na ndako oboti ne bana ponani. Na kati ya Diba TV monganga spirituel na lakisaka bino ke soit otiki ye, soit ozali na ye. Nde awa plai toyaka kopesa bwanya spirituel oyo tobengi bwanya ya bonzambe, kolakisa mutu ke keba soit na kovanda na ye, soit na kotika ye. Mingi na kati ya Diba TV epai ya monganga spirituel nazalaka na bandakisa pe lisolo ezali kolandana na nsima wana, eza koteya yo, eza kolakisa yo keba yo pe soko oza na likambo ngo ese komela o yakana, ou bien elingi kokomela o, ou bien eza en cours oza koremarke batatouinage wana, benga monganga spirituel na numéro ezali mentionné na kati ya l'émission précédent oyo pe na kobelela yango susu na mokolo lelo 0027 65 21 28 040 0027 65 0027 65 21 28 040. Wana kozwa ngai moko monganga spirituel mbala moko okoswa na ngai pe sans hésitation. Bandeko bayimboka bobenga bosabona mingi pe bokonde kosabone bo emaka bosololaka mingi, baza kokoma na bacommentaire te bakobenga, alors que ngai musala na ngai ali plus bokomela ngai na bacommentaire YouTube ekokotenga. Bandeko balandi lisolo ya Aïcha esalaki pasi pe mawa. Aïcha kutana mobali na balabala, mobali a proposé libala, bamemani na mobali epai na bango, epa mobali mwasi alakisi mobali alakisi mwasi ndako na ye epai ya vandaka. Aïcha pe akomi kokende kozonga, ndike ezalaka kaka bozoyekolana, bayekolani, bakomi na tango ya kose prepare sikoyo ke mobali aya pe komibima pa baboti ya mwasi pote asenga loboko ya mwana na bango. Nde epai makambo ekomi kobanda kokende kozonga. Mobali akei pa Aïcha mbala liboso, batiki ndenge ezalaka toujours première concertation. Na deuxième concertation fara zonga, mobali ye moko amikanisi abi basi ebele badesevra ngai, basi ebele batambusa ngai mutu awa na mboka Nigeria. Alors ngai mpona yeba mwasi oyo vraiment soki alingi ngai na kotante ye. Mobali bazali na camarade ne moko avandaka na mboka UK oyo tobengi London. Ayaka ba vacances na Nigeria, mais ye azali vrai Nigeria, azali mutu ya Nigeria, kutu mama na ye azali noir oyo ya Angleterre kuna na London. Alors mayaka mingi Nigeria bana monde na bango ba faire, azali pe garçon asimbaka meya makasi ndenge Aïcha abeteli biso lisolo na kati ya émission na bino tolobi tosolola yango na bwanya pe na bokebi. Nde pai moninga wana ezali koya, Aïcha ekelamo ya nzambe peza azwaki tango ya kokanisa pe kokela ndeko mwasi wana oyo mwana biso ya congolaise. Nalobaka na bino mingi na kati ya Diba TV mwana Congo awa tolobaka rien que la vérité sur la vérité na oyo biso tozali komona pe kotala koyeba
ezalaki boye pe eboye te. Totangaka nyama na kombo na ye eza mpona koetufe peuple de Dieu te, ezali mpona kolakisa likambo nini ekoki koleka mwana mwasi yango azalaki minyoto ya molenge nini, azalaki ekelamu ya kitoko ya nkolo oyo asalaki. Mobali ya Aisha moninga na ye awuti Londres, aswala na Aisha na telefone me amona Aisha boye te, Aisha pa mona ye boye te, baswala na video te, kaka ndenge ezalaka ke mwasi ya moninga na nga soki abengi mobali ya copain na ye petit fiancé na ye souvent azwaka bango baza na Aisha. Bolimbisi bandeko mwa so elekaki na mongongo nde ezalaka ke lakisa bi apesanga mpe napesa mbote Aisha boni bien un jour nakoya kovisite bino un jour boye kaka ndenge basololaka. Alors mokolongo moninga ye ezaki prévu aya kovanda epai ya moninga na ye. Moninga na ye atimbisi maombo makanisa bi te yo koma menga na komema biloko na ndako mokozala installé na guest house na hotel pour naza na bapréparatif moko boye na kosignale oyo. Asali kaka ndenge bayokanaki moninga akomi Aisha azalaki mpa na bango lobi Aisha beke moninga koya ye te achange programme tellement ke ndako ya fiancé ya Aisha ezalaki mpe monene, ezalaki ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain et puis véranda. Donc Aisha azalaki kozwa ta ya kocontrôle bachambre mosusu wana te, mais ayebi kaka ke chambre mobali na ye chambre batiaki mpona bavisiteur, chambre mosusu eza lokola magasin. Mobali azwaki valise ya moninga na atiango na chambre oyo tobengi magasin, mais oyo ya bavisiteur etikalaki kaka polele oyo tobengi na anglais empty, eloko moko na kati kuna ezalaki te mpe mopaya wana ayaki te. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya Diba TV mwana Kongo, mikolo mingi na kosala badirect ezali mpona kolakisa bato ke awa mikolo na osala bamontage te mpo tomeka nanu kochange barythmique ya mosala na biso na kati ya chaîne oyo mpo te bato bazala riche mingi bazwaka bamasolo mpe balisitwa ya pasi mpe mawa kokamwa komona ke ndeko na biso ya mobali azwi aza toujours kovanda na mwasi me aza kondima mwasi te. Mwasi abi tolali na ye 8 mois me na 8 mois nyonso wana mwasi ayi kosala conclusion ke mobali azalaki toujours kofuye ye kolanda ye kotya ye bamitambu me akoyesamaka te. Premièrement azalaki pasi oyo teke akoki kolinga mobali na Nigeria mpo biso bakongole tozalaka mpe na lolenge oyo toteyaka bana na biso neti ngai moko monganga spirituel nzambe apambolinga mpe na bilenge oyo basi mibale nazokola na bango awa na mboka oyo Afrique du Sud. Naza mpe na bwanya na mayele oyo ngai nalobaka na bango quand vous êtes là bozali boye oyo nyonso atangami neti peuple sud-africain ngai na kolinga te yo ozala soit mwasi na ye obie mobali na ye te. Ozomona donc ngai natalaka ke navandi awa soit nazali na kati ya mission de service naza kotala tango na ngai ou bien na kobima na bana na ngai elongo bakende kosala vie na bango ailleurs parce que bato oyo bazali plus mingi banyanga na kata na ndenge bofingi te me na ndenge mpe oyo bozwaka bamessage na monde elekaka nde bakonyokola peuple étranger na mboka na bango na asile. Dernièrement bauti komona Ramaphosa oyo azali président ya mokonzi ya mboka oyo président Donald Trump abengisaki ye kuna mpona kotalisa ye ndenge azali kokoshone étranger na kati ya mboka na ye. Nyango nalobaka na bino na kati ya Diba TV bokota na Diba TV mwana mboka Congo epai wapi bokozwa bémission politique oyo tolobi ya bapatriote ya bana mboka oyo ekolamusa mwana nyonso azali patriotique ya mboka mpona koyeba lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Donc ainsi Aisha pe akutela baboti lokola ngai moko monganga spirituel oyo balakisaka ye lokolo wana mais ayebisaki baboti na ye te ye azali 50 nigérien 50 congolaise. Donc baboti bango kotiana bazwi bazwaki mwana kotrace mwana na bango na likanisi oyo mwana na bango asalaki mpo moto alingaka ata bolibotya motambo totikaka me toteyaka kaka bana bayeba awa biso tozosepela nango te awa tosepeli eloko oyo te nde tolakisaka bana lolenge ya kotambola parceke biso mpe balakisaka biso lolenge wana. Bandeko sans plus tarder monganga spirituel nakala mingi natalisaka bato
yango masese na ngai mingi oyo bakozwa yango te bosabone mpo babanda kolanda eloko nini munganga spirituel alobaka na kati. Napesa mateya mingi soki na etonga ozwaki ntango kolanda mateya ya basali na nkolo te, badocteur, baévêque, bapasteur mpe baprophète. Pa ya monganga spirituel okozwa yango en short time me oteyami nakoki kotambola boye te mpo eloko boye kokomela ngai. Mobali oyo asongolo pakala ya nzela boye azali mobali oyo mabe mutu boye boye. Donc ozomona awa naza kolakisa mutu facilité ya koyeba nini akoki kosala na mokili ya tata nzambe. Na ona beleli bosabone massivement na kati ya chaîne na bino oyo bokozanga te balisi toile bokozwa mingi en riche pe en retour. Toke na lombango na lisolo oyo po tozonga epai wapi toyali lisolo tellement ke ezali molai pe ezali kitoko ebongi bolanda yango na bwanya. Aisha 8 mois passé akendaka pa mobali bazongaka mobali moninga awuti vacances aye po basalaka mpe bafere na kati ya na kati ya Nigeria. Moninga bomi moninga le na hotel ake komona yebise mon cher nana biso mwana pesa oyebike madame nanga monaka une fois ba photo mais namoni pe ozwi mwa poids lisusu en tout cas ko reconnaître te nalingi na explique nzela nini mwasi nanga alekaka po akoma pa na ngai et puis esalaka combien de heures po mwasi nanga bima na mutuka akoma pa na nga yo okoya kotelema liboso ya lopango na ngai okostationne wana comme balubaka mituka soki oye epai atanga nake Congo nakoluwe mituka natambolaka nango mpona bakursi na nga nakokosa mpe moto azali ignorante oyo ayebi te eza motuka na nga. Alors asalaki mpe bongo ndenge moninga ayebisaki parce que azolinga ateste mwasi na ye lokola mungwa na kati ya bilei parce que aza kobilive ye te. Moninga mpe atui motuka ake koparke kaka na entrain nde bayebisaki ye wana ke nzela Aisha alekaka ya mwana. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kati ya Ediba TV mona Congo eza sombo eza pasi mpe mawa. Mpona mokolo lelo tosuki awa ezali première partie ya émission na bino oyo meka ngai bongo oyeba to titre yango ezali meka ngai oyeba ou bien okomeka ngai to bamekaka mwasi te. Bino nde bokopesa nga biyano na bino nde bokoki kolanda bokozela deuxième partie mpe na komanyola yango na mokolo oyo ezali koya. Nzambe azala na bino abatela bino surtout soki Yesu Masiya azongi te tomonani mokolo lobi. Bye bye.